Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Mardi, Elam Nabota Nabino, merci pour vos belles voix à télévision Nabino pour la colonne d'info Lingala journal. Il y a peuple pour la peuple Mbote Nabino, tout fond la journal pour le sabino que président. Il y a Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diaye à Koma Kibongo na Bruxelles capitale. Il y a Belgique Mokolo ya mardi 6 septembre 2022 na tongo pour la mission officielle. Il y a Mikolo Mikie kuna programme na ye eza pour prévoir signature, il y a protocole, il y a coopération entre Parlement, il y a Royaume, il y a Belgique, il y a Parlement, il y a République démocratique du Congo. Ba détail ya élément oyo bokolanda yango na journal na biso ya mokolo ya lobito pour suivre journal so pendant notre premier ministre Jean-Michel Samba yé à lansaki mokolo ya lundi 5 septembre 2022 kuna na Yangambi na territoire ya Isangi na province ya Chopo. Foire internationale, forum international paix scientifique sur le forêt de bassin du Congo et d'autres détails et longo na Nadine Asona. Na prélure ya 27e conférence ya ba parti ya convention cadre ya ba Nations Unies sur le changement climatique COP27 de premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde Kenge a lancé le 5 septembre 2022 na Yangambi na territoire ya Isangi kuna na province ya Chopo forum international et scientifique sur les forêts du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux ba assise oyo et Salemi na République démocratique du Congo à travers vice-primature ya environnement et développement durable oyo ekosangisa du 5 au 7 septembre na Yangambi ba scientifiques internationaux pe nationaux ba dernier oyo esengeli bakanisa pona oyo etali lolenge nini bakoki ko gérer rationnellement pe durablement ba importantes ressources naturelles oyo République démocratique
climatique du Congo ezali ko regorger epai wapi babengi yango pays solution pona ko lutter contre changement climatique pe ko promouvoir économie verte résiliente pe à faible émission de carbone. Na discours ya ouverture ya ba travaux chef ya gouvernement a martelé pona o etali vision ya République démocratique du Congo na matière ya lutte contre changement climatique. Changement climatique ezali lelo phénomène moko na centre ya ba enjeux économiques, politiques pe environnementaux oyo ezali ko causer ba état epai wapi ebengami ya ko poser ba action concrète pona ko éviter cataclysme climatique planétaire. Face na triple crise planétaire, changement climatique, perte ya biodiversité, pe pollution, République démocratique du Congo et se présentait désormais comme pays solution. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobi azali satisfait pona bozalisami ya forum international ya ba scientifique oyo pona ba forêt ya bassin ya Congo pe ba bassin tropicaux ya planète face na ba changement climatique. Forum oyo et salemi sous le haut patronage ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chef ya gouvernement congolais azali ko espérer que na bosilisi ya forum international oyo ba option pratique politique pe scientifique innovante et kozala proposer pour na ko renforcer conservation pe ko sauvegarder ba écosystème na bit ya ko garantir développement socio-économique pour na ba population ya bassin du Congo oyo en tant que premier gardien ya ba forêt pe biodiversité et sengeli ezala premier bénéficiaire. Juste après lancement ya ba travaux ya pré-COP 27 oyo cortège ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge numéro 1 ya ba warrior ezwaki direction ya site Congo Flix na 13 km ya Yangambi kuna na Isangi. Chef ya gouvernement akendaki ko visiter Tour Afrique pe pona ko immortaliser mokolo ya scientifique oyo na o etali ba changement climatique ayeba kisolo na kokona nzete ya pricopsie elata autrement babengaka yango afromosia na site ya Tour Afrique. Na masolo mususu honorable Florent Lebe Mupia député national élu ya Funa ye akabola ki ba fourniture scolaire et pas ya ba élève o ya base na ye ya Funa ba maman ba parents na ba ya kebele pona kozwa yango po ba disusuki akendaki na EPR qui se lokele kuna na centre d'accueil na commune na Kasavubu pona kosala même geste témoin événement Domi Bendolongwanta. Week-end très chargé pour honorable Florent Lebe Mupia moto oyo avandaka toujours pembeni ya population na souci ya komona bana nyonso ya base na ye ya Funa batanga kitoko nde asangisaki ba parents na bibi play pona kopesa bango ba fourniture scolaire pona rentrée ezala bongo kitoko bazwaki ba livre ba cahier pe biloko ya ndenge na ndenge ba parents bazalaki vraiment impressionné na geste ya molobeli na bango Florent Lebe Mupia mur ya lamentation. Mama nazane sengo moko ya makasi ya koloba Natalia naza mama veuve na satanda kite et naza ko calculer na bakité ya mwana na kosala. Même opération et Salema qui peut lundi 5 septembre na Tongo mokolo ya rentrée scolaire honorable Florent Lebe Mupia a quitté kibongo na école Kimbanguiste EP1 qui sur lequel kuna na centre d'accueil awa aya mama ki kitoko na ba enseignant pe belef oyo batondi sama ki vraiment na esengo komona ke honorable Florent Lebe azali vraiment na souci ya éducation ya bana awa pe lisusu apesi ba matériel didactique o euti epe ya gouvernement pona ko soutenir éducation directrice adjoint ya EP1 qui sur lequel azanga kite ko lakisa esengo na ye esengo makasi parce depuis nga naza awa comme deya na EP qui sur lequel mbala liboso peto yamba honorable awa mais en tout cas impressionné biso
esengo na biso ndenge amoni doléance na biso topesi à propos ya baban nde tozozela suite moko ya kitoko epa na ye. Ye moko pe honorable Florent Lebe Mupia mur ya lamentation a expliqué tina ya descente na ye. Na ponaki ko visiter une des écoles ya Funa mpona kotala ndeni rentrée scolaire et salami. Le 5 septembre ezali date historique pour l'enseignement na RDC pour la rentrée scolaire il y a partout. C'est pour cela na ponaki institut yo pour tala besoin ya bana na classe na enseignant na bango. Plutôt c'est là na gratuité yo. Donc président ngaz ezali pour féliciter enseignants ba yelelo na pour accompagner la rentrée scolaire, pour encourager les élèves ou les kotanga ke bazala déterminer na mokolo yambo. Nyonso oyo ezali na cadre ya vacances parlementaires azali konimba te kolala pete terrain de terrain. Honorable Florent Lebe Boyende. Toujours proche ya base naye honorable Rigobert Takumunde ye akitaki mokolo dimanche 4 septembre na cité des anciens combattants kuna na ngaliema pona ko solola pe ko sensibiliser base naye na o etali enrôlement. Une fois de plus Nadine Asso nazalaki sima naye. Ayambamaki lokola Yesu na Jerusalem ye nani honorable Rigobert Takumunde bakiselaka ye yaya ya baleki okita na ye na cité des anciens combattants epai wapi ye abotama pe ya kola bana cité bayambaki ye kitoko na kovanda na bango kobeta masolo bana cité bodo balobi ezane likambo ya mabele mame lokola motolu ya honorable Rigobert Takumunde ekunda makuna bana cité balobi yaya ya baleki cité bodwe na yo ekomi ya kobeba surtout école oyo oyebaka mingi na kombo ya liloba école oyo ebimisa bato ya ndenge na ndenge école wana lelo soki okiti kuna otali okoyoka mawa po baban ya malonga ezalaka te bana bafandaka na se école ebebi penza na ndenge ya mukete kosilisa na bango masolo na oyo etali école balekaki na likambo etali courant na cité Baudouin courant ya malonga ezalaka lisusu te depuis miyibi bayiba bakable ti lelo snel ayana nukozongisa yango te surtout na quartier K quartier A na quartier B molili na molili net na kati ya libumu bana cité bazako vivre na ba condition moko ya bien te e bongo tango honorable Rigobert Takumunde yaya ya baleki bakiselaka ye mwana lukunga ya tongo azwaki maloba lokola ye alalaka te alobi akobeta ba porte nyonso kino courant ekozonga ya malamu na cité des anciens combattants pe alaki bango ke akobeta tour na école liloba pona ko trouver solution na ba problème nyonso ezwami na école wana Rigobert Takumunde yaya ya baleki asukaki bongo te asensibilizaki bana nyonso tu ya ba anciens combattants pona oyo etali bongo enrôlement Malolo sur papier événement pour considérer vacances na biso kosala yango wapi ndibane tosala poto mobilize bato nyonso mpona peke bamona ke yaya baleki mpe aza na bato batebele na nsima na ye eza te bamona kaka ngai bazomona elongi na nsima te eza na wana tondeko na bitumba te soda so ake bitumba azobunda yebiki bandeko mosusu mpe bana nsima ntango otuna ntana buba baza te soda yaka osanja mwa bitumbu atimi eza toke naka napulaka bokili ozomona te na ngiki de jour la nga na telemi nazoloba batala peke bato bazali ebele mutu muteye bandama na wana bato combien 50 200 300 baye na bato mobilisation zango makasi tosali mwa mitiki mwa tokomene oza na posta ya kobeta deve loterie bake ba pré-enregistrement eza ko banda déjà et si e banda qui du 1er au 30 septembre na cyber Eric bolekana pona ko sala pré-enregistrement na bino webake deve loterie et ko banda bongo na mois octobre reportage Kinshasa République démocratique du Congo boyoka lokola momesano ndenge amesana kosala masolo ya DV Loterie mwana mboka Eric Mwamba le coach le jeune lion Zambé ya DV Loterie ADG Eric Mwamba
aye koyebisa bino ke masolo ya DV Loterie kala te. Tolobaki déjà le 1er septembre au 30 biso tobandi ba préenregistrement mutako sabino te préenregistrement ezaka na inconvénient ata moko te soko olingo sa mulongo te na octobre ntango DV Loterie ebanda boyebi ndenge na bagence Eric Travel bato bayaka ebeli alors soko olingo kotala mulongo te yaka déjà kosala préenregistrement tolobaki bien kobeta DV Loterie na bagence Eric Travel soko oye sur place eza na $5 ya tour oyo masolo ya passeport ezate oza nango bomba yango na ndaku yo mutu oza na libanda ya mboka komitungisa na yo te yo mpe okoki kobeta DV Loterie na Cyber Eric bino mpe bato boza musika bobanda déjà kokomela biso na WhatsApp to enregistrer bino et permettre bino même kobeta DV Loterie à distance mais kobosana te tolobaki très bien to répéter yango bien DV Loterie année oyo eobetama sans passeport donc so oza na passeport bomba yango e permettre yo soko oganye nde tosala o ba démarche ndeko tikana yebisa bino ke Cyber Eric awa eza ya kosamba te soki obeti DV Loterie awa zala na o sur ke États-Unis eyambi yo donc déjà les premiers préenregistrement ezobanda le 1er septembre et okende ti le 30 septembre octobre DV Loterie bani soko beti oye koleka mpona kozwa accusé de réception bantu na nga nini Cyber Eric eza bongo na limité 11e rue numéro 119 quartier industriel référence oleki INPP au Poussani en face ya Serve Air au komona Cyber Eric Masina, boulevard Lumumba, numéro 38, quartier sans fil, référence en face ya Kimbuta. Et bongo na Victoire Matongé, avenue Victoire, numéro 120, en diagonale na maison ya Mèche Olga Kabelo, non loin ya maison communale ya Kalamu. Kaka na Victoire, baza bongo na deuxième adresse, rond-point Victoire, avenue Eyala, numéro A1, na station de vente ya carburant Erneco juste na rond-point Victoire. Bato ya Kitembo magasin na avenue Kasavubu numéro 3 quartier Joli Parc référence rond-point Kitembo magasin topé supermarché Facebook. Biso totombeli bino nyonso bonne chance. Na Cyber Eric oza bongo rassuré. Na masolo etali enseignement boyebaki Institut supérieur des études parlementaires ISEP na mokuse efongoli ba porte na yango pour na année académique 2022-2023 na système LMD kuna baza kotangisa héritier mapindemi apesi bino ba détail. Institut supérieur d'études parlementaires ISEP na mokuse bafongoli déjà ba porte na bango pour na inscription yango e bandaki depuis le 1er juillet pour na oyo etali année académique 2022-2023 na système éducatif LMD ba inscription ekokende ti le 10 septembre yo mutu olingaka o comprendre na molai ba tâche parlementaire même yo ozali député topé sénateur en fonction occasion yango yo epesameli bino na ISEP po na kosunga population ayeba kosalela malamu pe komanyola likambo etali démocratie boye ba faculté ezali ebele toza na faculté ya sciences juridiques pe administratives kuna toza na option lokola droit parlementaire toza na faculté ya sciences ya information pe ya communication kuna toza na option communication politique et parlementaire na oyo etali sciences techniques de secrétariat toza na option secrétariat des institutions parlementaires et interprétariat toza pe na faculté administration et gestion des ressources humaines kuna option ezali administration et organisation du travail parlementaire pe assistanat parlementaire. Enfin, sciences ya informatique de gestion kuna toza na option programmation pe gestion informatique des institutions. Na ISEP kuna okoyekola okozwa ba enseignement kitoko baza na de vacations ya liboso ezali bongo vacation jour
cours ezali kobanda de 7h30 à 15h30. Ya mibale ezali vacation soir, kuna ba cours ezali kobanda de 16h à 20h30. ISEP ezwami wapi? Kanga adresse oyo malamu, avenue Taboulay, ex-Tombalbay, numéro 1353, quartier Golf na commune ya Gombe, na kati ya Notre-Dame de Fatima. ISEP eye, pour na formation na bino, ozali député, ozali sénateur, même ba oyo bazali en fonction, to ozali assistant parlementaire, to pe suppléant, to pe olingaka kosalela yango. ISEP ezali wana pour na formation na bino, ezape na centre de recherche en études parlementaires, kuna ba organizaka ba séminaire ya kafu pour na koyeba ba tâche parlementaire nyonso. Boye na boyinde oko renforcer ba capacité na yo, bokende na lombango pour na ba inscription ezali kosalema, pambate ba place ezali vraiment limité. Boye pour na ba renseignement nyonso esengeli ko contacter secrétariat académique ya ISEP. Yango ezwami toujours na kati ya Notre-Dame de Fatima na commune ya Gombe. Tope bobenga na ba numéro ezwami na se ya écran na bino. ISEP elobi démocratie et komanyolama bato nyonso bako comprendre ba tâche parlementaire. Compagnie africaine d'aviation CAA a présenté l'avion Naemi Balé à Sika Airbus A330 et a la capacité de koyamba plus de 300 places à chacun. Reportage. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu na domaine aérien avec arrivée P réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na ba kiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye ba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi ozala problème ya suki eza kotungisa yo produit Tomexil eza wana pona bino Produit Tomexil eye po na bino nyonso boza na ba problème ya suki basi pe mibali même bana oza na ba problème ya suki ebimaka te libandi ezali kokola ba poil ezali te produit eza kaka moko babengi Tomexil oyo ekoki kosoigner yo ekopesa yo solution pe ekosunga yo libandi ekosila pamba te ezalaka maladie etekami esika moko kaka na quartier Banunu 1 numéro 1 C
na commune ya Matete osombi produit Tomexil et soigné yo. Tomexil eza kisi ya suki. Tala neti ngai naza wa depuis kala na yebi banani bazayaka wa bazara na suki te suki bota ba témoignage ezali bomoni pe na bilili. Eza lokuta te kutu ba photo bozomona ngai mutu nakangaka yango. Ba photo ebele eza na telefone awa soko ye ba liboso wa bomona kolakisa yo. Tomexil eza vraiment traitement eza wana tango mutu aye iboso totala na suki na ye. Tango tokotala suki na ye ba produit ezalaka mibale tango mosusu tokomona suki na yo oyo okosalela directement Tomexil te tokobana na pomade na biso moto oyo tokopesa pomade akozwa pomade akesalela na ndako ti tango pomade esili akozonga rendez-vous epa na biso nde tokotala pomade asali suki bandi kobonga ese akontinue na pomade to suki ebongi akota mbala moko na Tomexil omoni nde tosalaka recteur ndeko moni to komi na mire wana meka okopesa sango ça veut dire eza kisi ya pota libumu eza na kisi moko te na Kinshasa wana koloba o eleki recteur tango to komi meka okopesa sango tango koya omona bakisi nyonso eza wana tokoyebiso kisi oyo eza pona boye me recteur na yebiso eza kisi ya mokoyite eza kisi moko ezale moko ne ebimaka libanda ezalaka ebimaka te tango topesi yo conseil nanu kote mokoyite osali kisi na biso yo nde okomemela biso sango. Na cadre pe ya élargir ba activité na bango ONGD de la forêt à la pharmacie DFP na Mokuse bazali ko recruter ba agent marketeur moto nyonso azali intéressé kende na quartier Banunu 1 numéro 1 fait na commune ya Matete et pa wapi recrutement ya ba agent commerciaux pe ba marketeur ezali ko salema o kozala embauché pona kosala mosala na laboratoire Toramak. Pour na bana na bino baza la santé kitoko poto malonga eza mongo Protivap reportage. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayaka Protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na mali comme ni moi ezole la makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye ali na pasi mwanoyo. Mwana ko ali na pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye aliaka kaka Protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka Protivap. Butala ekole linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protivap. Bina kuna chimagate. Bébé toke baya bayi yango chante kitoko nzoto makachi mboka mobimba etite yingi yo ha Protivap poto kitoko pona ba bébé pro na sport pona etali ba préliminaire ya Ligue de Champions boyeba ke ASV Club asala ki déjà déplacement na ekuna na Botswana epa wapi akoyamba mamoko la dimanche 11 septembre na équipe ya Gaborone United ya Botswana bolanda liste ba joueurs oyo bazali bongo déplacement kuna héritier mapini mapesi bino ba détail. Weekend oyo ekozala weekend moko explosif pona o Italie éliminatoire ya Ligue des Champions édition 2022-2023 et pa wapi ASV Club ya République démocratique du Congo azali bongo engagé pour na préliminaire le seul club congolais oyo akobeta phase ya préliminaire et zali bongo ASV Club bosimba ke mokolo ya mardi 6 septembre déjà première délégation ya ASV Club elongwa ki ville ya Kinshasa pour na koleka na Afrique du Sud enfin ke bay bana ko atteindre Gaborone capitale ya Botswana et pa wapi bakobeta na Gaborone United ya Botswana mokolo ya dimanche 11 septembre ASV Club a aligné bongo 27 joueurs mobimba bako faire partir na délégation ya liboso eke mokolo ya mardi ya mibale ekolanda mokolo ya mercredi bako la jonction na Afrique du Sud pour bakota bango nyonso na Botswana bosimba ke ASV Club pona effectif ya ba joueur bazali bongo au total 27 kasi délégation ekozala ya 38 personnes pona ba joueur na ngambo ya ba gardien tozana Simon Omosola Souviane Owedraogo Archimède Pululu ba défenseur toza bongo na Ginfingi va
Barel Rosanne, Ismaël Zagré, Zachary Ndongo Foé, Patou Ebunga, Kanyus Massif, P. Jacques Mangoba, Pona Oetali ba médiateur Tozana Désiré Mbomba, Pascal Mbarga, Chikito Lema Mabidi, Peter Mutumosi, Sedoum Poi, Merveille Kikassa, Marouf Tchakei, Pona ba attaquant Tozana Elias Dianda, Serbi Alongo, Héritier Imanalote, Manassé Mutatu, Glody Kikwama, Eric Kabwe Wabantu, Tadi Agiti Etekama, Modeste Osako, P. Jacques Temompele. Bozalaki ebele bosa ba télévision na bino pona kolanda info lingala journal ya peu pona peu bosepela kinango obesa merci na équipe rédactionnelle oyo celle qui journal oyo le kalamalamu na mandaku na bino nasima ya caméra Igor Tingi. Fabrice Lundombi a monté qui journal OEP héritier mapinde mi ya superviseur on peut coordonner qui on ngala bino obsa ne rendez-vous mukolezali ko ya lobi bokolanda bongo na dinational. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi